À tous les abonnés de Yokani Télévision de partout dans le monde, je vous dis bonsoir, bonjour de partout là où vous avez l'habitude de nous suivre. Que Dieu vous bénisse de partout. Très chers frères et sœurs en Christ, je suis aujourd'hui venu auprès de vous pour vous parler d'une histoire qui s'est passée réellement à Mwanda. Ça s'est passé du 24 au 25, la nuit du 24 au 25. Yahweh, Sunga Balanayo, Simba Kondimana Biso, Seigneur, ne nous laisse pas, ne nous abandonne pas. Suivez très bien attentivement cette histoire que va vous raconter un frère. Il a vu de choses. La Bible, voilà pourquoi j'ai même mis comme fond la Bible et les téléphones. Je vous dis, entre la Bible et les téléphones, l'écart est tellement minime. Bien que dans nos téléphones, nous avons la Bible, on peut télécharger la Bible, mais dans ces mêmes téléphones, nous pouvons trouver la mort. Les réseaux sociaux nous amènent tant de choses. Oui, les téléphones nous facilitent beaucoup de choses, mais les téléphones est une grande porte. C'est une grande porte qui relie le monde des ténèbres à nous, être vivants. Alors, soyez prudents. Soyez vraiment prudents et savoir comment utiliser son téléphone à chaque moment et à chaque fois. Je vous jure, on a tout vu sur les réseaux sociaux, on a tout vu avec nos téléphones. Déjà, le téléphone, c'est le premier ennemi de la prière. Je vous dis, quand on se plonge dans ce travail, quand on se plonge dans les réseaux sociaux, faire les vidéos. Pour faire une vidéo, il faut être joli, il faut être propre. Alors, on va faire des shopping, acheter ceci, acheter cela. On passe tellement du temps à embellir notre extérieur pour faire des vidéos sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook, sur n'importe quel réseau social, en oubliant de nourrir notre âme intérieure. On oublie même de donner 5 minutes à Dieu. Quand on est là à l'église, l'église traîne un peu, tout le monde cherche à partir, on est pressé, on ne veut pas être coincé dans des embouteillages parce qu'on a tellement à faire. Mais c'est lui qui te donne le souffle de vie, celui qui nous donne ce souffle de vie, c'est un Dieu miséricordieux. Voilà pourquoi il nous laisse, il nous regarde de fois là-haut, là où il est étonné. Mais comment cette personne qui n'est pas maître de son temps, qui n'est pas maître de sa vie, peut-il te permettre de me donner un petit moment d'intimité seulement, au lieu de négocier avec moi qui est le créateur du ciel et de la terre, au lieu de parler à celui qui peut le protéger de partout, il court vite aller faire le shopping, faire le ceci, cela, pour se faire vedette, pour se faire star, ainsi de suite, en oubliant que c'est lui qui lui donne la source, le souffle de vie. C'est ce Dieu-là qui est capable de tout. On lui donne 30 minutes, 1 heure maximum, 2 heures, surtout pour certaines personnes, 2 heures par semaine. Parce que les 2 heures là, c'est seulement le jeudi quand tu pars à l'église, 1 heure, et puis les 1 heure quand tu pars à l'église le dimanche. Et puis c'est fini. On n'a plus le temps de parler à ce Dieu qui nous a créés. Suivez bien cette histoire qui va suivre après mon intervention. Je vous demande de rester là et suivre cette histoire que je vais vous mettre après mon intervention. C'est grave, c'est grave, c'est grave. Et ndekonanga imwasi pe mobali banga nzambe. Il y a un Dieu qui existe. Le diable est là en train de rôder. Il a rougi. Il cherche à qui dévorer. Il ne veut pas aller seul en enfer. Il veut qu'il brûle ensemble avec plusieurs. Alors, soyons très très prudents. Alors, prudence et lekeleba qui s'amalissous. C'est très important. Que Dieu nous bénisse tous. N'hésitez surtout pas de vous abonner parce que sur cette chaîne, on parle de tout, sauf de rien. Mais ce qui est plus important est que ton âme, où as-tu posé ton âme? Après l'histoire que tu vas suivre, après mon intervention, que ce frère a relaté, ma soeur, mon frère, dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu penses de ta vie, de ton avenir? Que ton téléphone ne te mente pas, que nos téléphones ne nous mentent pas. Ne te dis pas que je suis star TikTok, je suis star Instagram, je suis plus suivi. Est-ce que toi tu es plus suivi là-bas? Parce que c'est la question qu'on se pose entre nous. Hein. Ah, tu utilises TikTok, tu es suivi là-bas. Et tu utilises quoi? J'utilise ceci. Tu es suivi là-bas. Ah,
Oui, tu draines, tu es en train de drainer une foule sur TikTok, sur Facebook. Où est ton âme? Un jour, tu risqueras de partir comme ça. À cause de la souffrance, nous sommes sur les réseaux sociaux en train de quémander par-ci, par-là. Écoutez l'histoire de ce frère qui, après avoir écouté sa femme se plaindre sur lui en lui demandant que non, mais les enfants manquent de ceci, de cela, le frère ne savait plus où aller. Vous allez sentir dans son parler que c'est quand même quelqu'un qui a qui est quand même passé par le banc de l'école. Mais à force de souffrir, il a accepté d'aller faire le sale boulet, si on peut l'appeler ainsi. Mais ce jour-là, quand il a vu un message sur son Facebook lui disant que non, mon frère, on peut t'aider, nous sommes une ONG, à cause de la souffrance, à cause de ce que sa femme lui avait, avec la pression de la femme qui est la mère de ses enfants, il s'est dit, bon, que j'essaie un peu de parler à cette personne, que j'essaie un peu de m'ouvrir à mon entourage pour voir comment est-ce qu'ils peuvent m'aider. Or que l'entourage où il partait se laisser, c'était un entourage où les... Ok, Papa Jean, si vous le voulez. Donc, bon, permettez-moi de m'exprimer vraiment à Lingala pour une bonne compréhension. Ezalaki butu ya samedi, pour tout le monde dimanche, le 24. Ezalaki autour de 22h30, entre 23h. Alors que quelqu'un m'a envoyé, je ne le connais même pas, il m'a envoyé demande d'amis. Alors on a validé demande d'amis, plutôt que donc a tininga sous message, azo komelanga que non, nous sommes une ONG, ou tout sungaka batu en cas où on a difficulté. Exprime-toi seulement et puis tu as bonne note pour que tu sunga. Bon. Tellement que na discerna qui pena no pena penate de qui s'agissait-il ngape mbala moko nafungwa mekana c'est oui effectivement na moi difficulté donc ils ont nécessité kaka moi financement ne serait-ce que $100 pour que sunga ngai na moi problème boy ça on a mis le béni bénédiction okay, au plus vite que possible atindeli ngai me numéro moko boye numéro ngo ezali 001 666. C'était pour nous éviter hein couper ce numéro on a pour alors on a évité vraiment nazalaki emporté na esprit nini mokolango ngapi na kamati numéro ngo na composé ngo na enregistré na téléphone mbala moko pe bimisi na WhatsApp. Alors que leur nga na bengi na WhatsApp papa, c'était terrible. Donc na ertaki pena liwa donc na ertaki penza liwa mukolango donc dès qu'on a lancé kaka appel na WhatsApp d'abord photo oye bimaki na WhatsApp ezaki photo moko ya Lucifer donc un diable alors que leur photo ane bimi l'air ya yambi donc na mungongo nga na yokaki wana vraiment c'était un démon. Alors que le téléphone a vibré makasi et paralysé likola kit kande na vanda ki likola kit na zaki libanda na komi paralysé nazo ko wasute ko simba te loko même téléphone ngo kute ko ina mabele na tikali ka bongo paralysé likola kit. Alors on a passé une affaire il y a 30 minutes likola kit 30 minutes on est likola kit je me sentais déjà que mon lit mon angezo bima dezo kende. Parce que na kokoya sous ko bouger ta le coloté ni même le boko nous donc je ne me sentais même pas na bano kaka neti nzoto nange tikali poso likola kiti mais esprit nange bandi ko bime bandi ko kende alors nazo lokata moyena ganga nazo kokate mais l'esprit nanga na banda ko yoka église mo ezaki sima na biso wana bazo yemba bazo louer je me disais que non on a lukata moyena telema pour que na kirata na église wana na senga pasteur asambela ponanga mais je ne parvenais pas na koma qui vraiment paralysé na no bouger ko personnel ya ko jouer alors tellement que le nom de Jésus yaki na ngai ka na motema ka bomba mo pe na bandi ko belela Jésus na CCC ka wana belela Jésus là na bandi ko belela Jésus papa mbala moko kamwa force mokie na lingi na telema boy papa na kokite na lingi na telema so deuxième fois boy na salité ya mobeso na bilamba miyo biminga ya mai
Donc non sentir que molimo na ngai ezokende déjà ezokende et puis na bandi kokoya pour que na koya pena na se peut-être liwa nde lingi ezala nde yango wana. Alors tellement que nazali kaka na kombo ya Jésus na monoko Jésus. Finalement hein, c'est comme si na me ressaisir mokie kama connaissance ekozwa mokie na bandi kosentir neti nakomi kozonga na nzoto na ngai mpenza na bandi kozonga mokie na nzoto na ngai na bandi kozonga. Alors le na bandi kozonga na mokie mwa connaissance ekomi ozonga mokie mbinga na bino nakoti kamba mona ndako nakezwa Bible l'air kaka nazwi Bible papa natie na motema nafungoli yango natie kaka na motema na nga boye nafungolaki mpe kaka juste na psaume 23 natie na motema na nga boye nde naye kosentir neti mwa équilibre nyonso wana esali à peu près 1 heure du temps ti naye kose ressaisir wana. Voilà histoire étrange oyo ngai nazwaki esuki te papa na bandi prière ko banda l'air wana banda 23h30 wana ti ba 2h na sambeli pena na invoquer nzambe na sali prière d'autorité na sali prière ya déclaration. Finalement pongi ekozwanga na lali l'air na lali papa na lamuki na tongo ya dimanche le 25 nazalaki na rendez-vous na ndeko mobo ya maçon pour que tokuta tosola mwa mokie mpona makambo oyo nayebisaki oke azolanga makopo mobo naki kata matiti na mwanda village pour que bafuta biso quelque chose ekoya koedenga pour que na soutenir bana kuna na boma. Alors l'air nazokende pour que nakende kuta na ndeko wana na telemisi mwana moto moko boye pour que namata na moto na ye na mati na moto yo moko yebika bana moto nde bazalaka o mati na moto na bandi ko betelo mwa lisolo mwana moto na bandi ko betela nga lisolo abi ndeko nga vraiment na buto leo na lalite na ebise nini abisi ngai na lalite parce que namona ki ba démon ba wuti penza ba wuti na monde na bango ba ye ba yokozwa mutu moko wana mwanda abi ba yokozwa mutu ya ndenge nini oh mutu ngo babanda ko benga na telefone azo yamba te banda ko benga na telefone azo yamba te siko ba yaki penza en personne pour que ba yokozwa ye. Alors l'air ba ye ba yokuta mutu wana ya kolala paralyser likola mbeto. Alors l'air ba lingi bazwa mutu wana loboko mo boye ezo kale bango bazwa mutu wana te. L'air ba lingi bazwa mutu wana po bakende na ye bazo invoquer pour que bazwa mutu wana pena bakende na ye loboko moko boye ezo bima ezo kale bazwa mutu wana te. Alors loboko wana ebanda ko kale wana eyebisi mwana wana ya moto ke mutu oyo o alali likola mbeto aza paralyser okutana na ye na tongo yebisa yeke abondela ka makasi. Papa Jean mwana moto na kutu na yebi na kutu yete ndeko na nga pite alala yepe na ngai te. Alors lera betili story soro wana asilisi ngai pe na raconter o ngai na mona ki mwana moto abangi atelemisi moto akiti abandi ko lenga abi ndenge nini nzambe ebisika ke nona okuta na mutu ngo na tongo na ebisika ke asambela makasi donc mutu ngo ezande yo mwana moto abandi ko banga na papa donc to tikali ngana ye ebayi ya kotelema ka wana tozo discuter batu be baye ko tondela biso wana bandi ko tuna eza nini to bandi ko raconter bango. Alors ndeko moko pa yaji koyoka lisolo tanto obeta na mwana moto aye abandi ko lobake non numéro wana unga na pesi wana ebenga ka pe garçon mo boy awana mwanda tango garçon wana ayambaki tanga mona ki photo ya Lucifer wana pa yoki mungongo na garçon wana ganga ki na ko ganga boy na ko kata mbala mo garçon wana kufa bakundai awana mwanda na ki yoka peso ba témoignage wana peso na 2 ou 3 personnes. Donc yango na yeso ki papa vraiment ya solo balobake pasi pe comme mena pe mutuliwa ko tuna donc vraiment na suka kina mutema na ngai parce que les seuls et grands problèmes ngana zaki na wana mutema ti kutuna kenda ya ko ndima ke ONG wana suki ni nesunga ngai ezalaka po madame banda ko déranger ngai fu bassin pour na bako sukola bébé na ye fu boy na boy bon pe na mwana bana na boma kuna kolia et trouver kinga makasi yango tanga na mona ki moi offre wana bi bon ça va na ça la demande ko eza ONG peut-être bako sunganga menzo wana ezaki na ONG te. Alors kombo ngo kutu na ye ko raisonner ngo kombo ngo ezalaki eliminasi
moto yango oyo atindela ngai demande d'ami wana kombo na ye illumination. Donc na photo moko boye étrange wana kutu na ye komona yango par après. Vraiment papa, voyez un peu, voilà un peu l'histoire étrange oyo ngai na monaki na butu ya samedi 24 poto mona dimanche 25 na tongo. Donc nazo souhaiter na telema même liboso lingomba ya nzambe na tatola ete vraiment nzambe azana ba oya ye alingaka pe abikisaka bundelaka kombo ya Jésus ezali kombo oyo penza ebikisaka parce que nga naza témoin vivant sans que na bile la kombo ya Jésus mais déjà bosi bokundinga na kata mwanda papa. Ce qui naza vivant, c'est grâce au nom de Jésus on a cité Jésus. Et puis quand mama kashi na telemi, ata kuna sala ki salite na bilamba, miyo ya mai biminga na zolo, na transpirer. Mais suka molimo na ngezonga kikana nzoto. Ngayo na telemi susu na zolo ba. Yango no mona lingaki na partager histoire mama mukie na yo. Bon. Pour numéro à pasteur, numéro à berger na zanango te, na linga pe na partager ngona ye, mais toutefois le kola yo za déjà au courant. O partager ngona ye. Vraiment nakoya pour que bo sambela pona ngai et puis na tatola pe na lingomba ya nzambe.